catholique. Au monde mukambi na yo. Au monde encadré na yo, une surprise pour na yo. Na moni papa. Et salut au Dieu. Aso ma frère au Seigneur donc. Et salut au Dieu. Et salut bien makasi. L'homme de Dieu. Naebi Nzambo va permettre au peuple à aussi là. Jésus. Alors oui, ce sont que les premières expressions qui restent. Jésus. Tout ce qui m'a loué, Nalita, tous les pas Moussa et Lanzam. Jésus. Tout le monde est en colo maboko makasi. Amen, amen. Tobetela le roi des rois maboko. Merci. Avaki na banda na pesi merci na ange ya église oyo parce que sika ona naza bapesaka yango bato pamba te soki apesi nga seke nzambe na ye alakisi eloko moko epa na nga. Ya mibale napesi maître na nga papa na nga asali nga surprise papa Emmanuel ntango ye alobaka nakitaka nayokaka ye voila tala misala oyo ezomonana na nzela kotosa ye napesi merci bisika azali. Napesi merci na pasteur na nga atako aza musika afongolaki motema po alibere nga na ya kosala mosala nzambe pasteur mayala bisika aza nzambe amona ye mpe napesi bino merci ndenge boso pesaka ngai tan naloba mpe boyoka ngai. Voilà, tozo continuer kotémoigner nzambe kotiatola monene ya nzambe nakoyebisa yo ate omoni nga nazolela nalelaka pasi te me nalelaka ntango namonaka grandeur ya nzambe parceke bisika oyo azwi ngai motema na ngai eza témoin. Ebele babotamaki malamu koleka ngai na mama oyo bazalaka susu te. Soki ngai bazobomba nga kino lelo eza po te molimo moko ebika awa na Kinshasa. C'est vrai boyokaki témoignage na nga mpe nazokende kosukisa yango kopesa badetail ya suka pito gumbamela nkolo eye asala oyo eza volonté na ye. Peut-être totangaki na mukanda nalobaki totangaki te me nakosepela batanga yango na bandeko bazolanda biso na musika bayeba place nazwaki makasi place oyo esungaki ngai po te nalongola confusion na makanisi na nga parce que so maloba ya nzambe te mbe naza na ngai eloko ya pamba na mokili oyo parce que ni famille ni bato ya mokili ni ata bakonzi basungaki na bangonga te mbe nalingaki nazala na nga papier ya pamba me lokola nzambe aza bolingo nde na nzela na ye alokoti ngai mpe lelo abimisi nga na miso ya bato. Voilà bokoyeba place nazwaki makasi botangela nga Jean 9 premier verset. Jean chapitre 9 verset 1er.
Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Place makasi nanga eutaki yangwana. Parce que na bando yeba te fi nanga na kusala nini. Na lobaki yango lobi. Yo osana makoki peut-être outi kosala, outi kobunda koluka. Mengai eloko nyonso il faut basalelanga. Nyonso faut basalelanga. Maboko eza na makoki te ya kosala ba mouvement oyo ozosala. Ni makolo eza na makoki te. Kaka oyo ezosa musala eza munoko nanga. Me yo oza na makoki tina zaboye naza na kompani moko te bakoyambanga. Eza te. Losoki pona mokili naza inutile na société. Naza na esika te na kosala. Ata na tiangi esika eza te. Sikoyo kanisa mutu ya boye nyonso basalela ye. Sikoyo aza na esika te ya kosala. Kanisa zwa yango na makanisi ya bomoto. Nako vivre ndenge nini? Zwa nano batu balongwa batu bazala te. Vina ngai kosuka ndenge nini? Parce que nyonso fo basalelanga. Vina ngai kosuka ndenge nini? Vala ebandaki komemanga musika. Epona kotala ete na botama na tambola. Me pona nini fona koma na ba station ya boye? Ya des fois yo susu ezana ba moma moko osantaka neti okomi abandonné. Osantaka lokola nzamba yebinga te. Ndenge nga pe na bando ko santi te nzamba yebinga te. Parce que son nzamba yebaki nga akokaki ko permettre te ba bibon ya pamba. Il faut ikomisa na ita oyo. Ezalaki pasi ponanga. Voilà tango na bandaki kotambola na iloko moko oye eza impossible na kati nanga. Meme po batombola ngai batianga na chaise na bando yoka kasoni. Na bando yoka kasoni. Nyonso yanga na bando yoka kasoni. Tango na kotisaki biloko wana. Esekso na lingi mwasi. Mwasi akolinganga. Lokola na kotisaki baduti wana. Kombe de basi babu yanga. Bamonanga eloko wa pamba. Kombe de basi. Parce que na age na zanango. Na makanisi nanga. Na bandaki kokanisa deja fona zana mwasi na ndako. Me combien ya basi basali sanga bavanti. Pona nini bamona nga na sa inutile. Oya osali langani. Tango na ye na matadi na komela kina ndako wa tanti. Na yaka na mambongo wa muke. Na lobi na lukata moye. Na teka kata mwa petrole. Na zwa moye. Na kangisa mwa biloko. Po na lukata studio. Na fanda, na leki. Na fute la kapona sala musala nzambe. Nanda kwa tanti na vanda kika 1 mois. 2e mois. Balingi susuti. Verba 21. Bana na bango baso benga nanga. Bima. Osali la biso nini? Osali la biso eloko te. Toyebi na biso peyo te. Bima na yo. Ba benga na biso verba 21. Nano na yebi matadi te nini te.
nazana mutu te oyo akusunganga na seli ti tongo etani babandi bademarshe na mwafi mbongo nazalaki nango nazalaki na swa te oyo naluka moye naluka ata ndako moko boye matadi bato ebele bakenda matadi bayebi matadi eza na baplace mosusu na matadi eza impossible na kokoma kuna te voila bandako na matadi ifo nazwaka ndako eza pembeni ya prince bie ndako eza na nzela moko ekopermete nga nakoma ntina ndako abandako ya bongo ezalaka mpe pri mosusu mwa mbongo nyonso nazwili yango ndako na misombelaka dra moko paske nabandaki mwa baekonomi naza na mbetu te nini te nazwi dra wana nakoti na ndako yango mpe nazwi yango na volonté na nga te nakezwa ya monene mbongo nyonso esili bo apres tu nakofivre ndenge nini eglise moko bayambanga bameki neti kondima kozwanga en charge bafutelaka nga ndako balukelaka nga meme eloko kolia mais baeglise yango premier mois basungi nga deuxième mois batiki na débrie na ndenge na nga parceke ndenge nayebisaki bino tala eta na nga nakodébrie ndenge nini naza su na mbongo te voila ezalaki pasi mpo na nga ta moko boye moi mobimba toswi eloko te na pokwa nasangisi mai na mungwa na meli na lali ekomelaki nga na moma moko nakomi na posa na zonga me lokola nabimaki na mboka na conviction na ngai te me na conviction ya nzambe molimo moko ezoyebisa nga ata pasi zala kaka nzambe akosunga nasufraki ta ya mulai naleki na nga garanti ekosila babandi mpe kobenga na nga na lupango ekomelaki nga pasi makasi komelaki nga pasi nazalaki invité na eglise moko songolo na eglise oyo basundolaki nga balingi ka na travaye me balingi kosunga nga te epuis bapekisi nga nabimaka te bosoki nabimi te na eglise mosusu ta mosusu bakoyokela nga mawa nakofivre ndengeni nabima nayemba na eglise wana apesi témoignage bato bazalaki touché basungi nga na mwa mbongo moko naikozwa ndako quelque part ndako nazwaki ntango nazoyemba ezalaki na paster moko eglise yango eglise ya bamissionier ezalaki pembeni paster wana so nazoyemba abanda kozala touché so mosu akotinga frère soki ozoyemba nasantaka eloko moko na nzoto na nga eske tokoinvite yo te na eglise ntuka na tia wana naosalela nzambe me contre naotala mpe bato bakosunganga nandimi kokende kuna nayembi mpe basungi nga paster wana alobi antuka nga eglise awa ezosimba te il faut yo osala mosala nzambe awa na raisonne place nakomelaki kutu basungi nga te bino nde bokosunga nga epuis eza lolenge na nga te natambola na baeglise nazobebisa réputation na ngai me lokola nazalaki na choix te naye kondima kokota na eglise wana ntango nakoti nabandi kosalela nzambe kuna réveil ya makasi eye kokota na eglise groupe ya eglise emati paster aluki atianga neti proche na ye bitumba eye na kati ya eglise koma moto aye kaka kala te akoma koleka biso toyakala bamenase ebandi soki nazalaki na makilia makasi te so nazalaki te na bilaka na nzoto na nga mbele baganiaki nga na eglise wana namonaki kaka solution te ti mokolo moko nafandi nalobi nzambe nakovanda nano na ndako nayeba volonté na yo ntango nafandi na ndako nazalaki so invité na eglise ya profete moko boye ntango nakie na profete wana
soki nazoyemba nazotémoigne nzambe na banda koloba nzambe atikelanga reste atikelanga eza monoko eloko kana banda olobaka yango wana ntango nakota na eglize wana na bandi kosala mosala nzambe asalaki bamiracle oyo namona nano te na vi na ngai e alatisi mutu moko molimo akomi 4 page ya maloba o nzambe abando dirige ye akoma page ya liboso nzambe a corrige ngai alobi kolobaka susu reste te parce que même na kati église oyo eza na bato ebele baza awa eloko na tia kati na yo baza nango te epuis yo oza référence ya famille na yo na nzela na yo famille na yo ekoyebana epuis alobi na nzela na yo eza na milimo na ngai ebele ekozala sauve ntango balobelinga bongo paster wana alingaki nasalela nzambe kuna ntango amonaki makambo minene o nzambe asalaki me nazalaki convaincu te ti molimo ya nzambe ezongisinga na KDC la bonne semence ntango nakoti kuna baorientation ti nazobundana kosala mosala ya nzambe me nazotatone kosala mosala nzambe bato bakosunga nga baza te na famille pauvre natika baboti souffrance meme nga moko so na beti tour nakende kovisite bango okoyoka baboti mawa toza na lupango moko kuna lupango wana ndako ebeba me bavandaka kaka na ndako ya bongo soki mbula makasi ye ozobanga okosanga bato ezalaki pasi alors ntango nazwi chambre salon natiali nazwa mo cabine natekaka crédit mwa bapapier mosoir alobi lokola nazwi boye tuka na souffrance oyo bapara bamoni malamu nakufa esika moko na bapara nake kozwa bango tobotama 6 nga naza liboso plus bapara na nga toza 8 na kati ya ndako alobi tokokufa esika moko nake kozwa bango banda nazwa bango ti lelo naza na bango papa abanda koluka mosala ti lelo mosala eyaka te papa atianga asala befort nyonso mosala eyaka te do soki kolia baliaka na nzela na nga na ya moke o nzambe azopesa nga na nzela koteka esoti ali lupango nafutelaka sino nakofanda na bisika ya bongo te me tovandi po tozosela temps ya nzambe alors ntango naye kokomprendre ke nzambe alobaki na nzela na nga akotalisa monene na ye na mokili na change na place na bandaki komimona naza handicapé alobi te nazalaka handicapé te nalobi nazalaka handicapé te naye kokomprendre na raisonner nalobi eza na bato mosusu baoluka kisi po basala succès na mitiaye nalobi etia na nga eza mpungu o nzambe atiaki po na epate na monde po bato ebele babika banda tia wana confusion elongwa na longola confusion atia nazosouffrir atia bacondition eza na difficile nakendaka église nazoyebisa bino na makolo alors chaque jour nazalaka na église chaque jour nazalaka na église yango na bando oloba lobi peut-être yo mwa mutuka ezali peut-être yo oza na mwa ndako ya bien peut-être omonaka mwa 100 francs nini ezopekisa yo kosalela nzambe ozolanda nga ata na mboka libanda toyeba bien mbongo eza nango na makoki te ya kolongisa vi ya moto parce que soki mbongo eta o nakosuka boye te parce que bapara bazalaki na mbongo mpona kolakisaki eza mbongo te
mbongo nyonso esalaki nini esili embongo banda esilaki lelo. Voilà lelo oyo baboti babandi kotielanga motema bazomona deja eza nanu te me bazomona deja bato ebele oyo nga nayoka na matoi ke beti oyo tokobeta ye ata marto akufe jour wana bayeli papa nga amoni biso tobundani esimbi te espoir na biso ekomi kaka na peti oyo azoloba yango espoir na biso ekomi kaka na peti oyo voilà nazotalela nzambe ndenge nzambe afongoli nzela na nzela ya papa Emmanuel banda nakutanaki na ye nde nabandi komona komplisima ya o nzambe aloba. Papa Emmanuel aza pon o nzambe azosalela mpona oyo ye aloba ekokisama. Voilà yango nakotosa ye na nyonso oyo akopesa ngai po na avancer na koma bisika nzambe azoluka na koma. Yango mpe nazokonseye ndeko nyonso ozolanda ngai awa na yo ozolanda ngai libanda to considérer papa ya ndako awa parce que ye aza pon oyo kosala ete lobi to atteindre bilaka o nzambe ataki kati na biso. Voilà lelo eza 3e jour nayebi ke 3e jour ezalaka journée ya confirmation ezalaka journée ya lisekwa nalobi eza journée ya confirmation mpona nini Yesu alobaki nakokufa nsima mikolo 3 nakosekwa. Eza na banzambe mosusu baloba nakokufa nakosekwa me ti lelo batikala na nkunda basekwa te me Yesu alobi nakokufa nsima mikolo 3 na osekwa ekokisama. Naye komona ke 3e jour ezalaka so journée ya lisekwa. Voilà okola nasali déjà 3e séance na Kinshasa awa na église na biso awa nayebi ke nzambe alingi asala oyo ye asalaka na chiffre 3 ndima kaka ke okomona nkembo ya nzambe nazokwasire yo oyo nyonso azondima pokwa lelo ekoleka te alingi amona loboko ya nzambe kolongwa na nga matadi koya awa ezalaki pamba te ezalaki mpo nzambe akokisa oyo ye alobaki. Nazoya te nasala bamatanga awa me nazoya kotalisa monene ya nzambe epui nzambe agi. Voilà ntango ekoki nzambe alingi asala makambo na ye. Yawe azali tata solo nakobanga eloko te nakoprefere avant na banda lokola papa azawa nakobanda te so papa bandi te. Bien, merci. Papa Emmanuel, je vais prendre la place, s'il vous plaît. Nazobekisa Papa Emmanuel, Papa na biso assemblée de accompagner ndeko lelo tokoadore mpe tokokumisa nzambe so bokopesa Papa Emmanuel micro s'il vous plaît. Bien-aimé kanga miso esika ozwami leader ya famille na eta oyo nana koko ndima leader ya famille maboko ezosala te makolo ezosala te nani akokai kokroire bapresente omwana liboso balobi yeyo nde akobongisa libota yeyo nde akokoma référence ya famille na mayela bomoto nani akoki kondima makanisa bato eza ya nzambe te miso ya bomoto emonaka lokola miso ya nzambe te nana ndimaki Mefiboshet akoki kofanda na mesa moko na mokonzi me
bato bazosala na palais royal bazwa occasion te ya komata na mesa moko na mokonzi ya kobungisa elikya te. Mon frère ma sœur ozosambe ozolanda biso oza meme na libanda ya eglise awa oza na balabala ozalaki dépassage kobungisa elikya te. nalingi ntango bandaki koleka na nzambe asimbaki motema notango mosu oza na moyen de transport mais ozosentir conviction wana ya kokita bien aimé kita nzambe akochange histoire ya vie ya motu na mokolo moko. soki ndeko Rodrigue alelaki ezalaki na mokolo moko nzambe abandaki na ye esengo ya motema e nzambe akosala lelo lokola ezali 3e journée na ye na eglise awa liseko esalama na eloko ekufa na bomoi ya moto. Amen. liseko esalama. Mama papa oza na ngamu na quartier 4 oza na esika na mosala ya koteka aza rezala te Yesu masi ya Nazareth oyo matane ekulusu ya Golgotha aza moko mosusu aza te et nous croyons à ce Dieu là qui s'est fait l'homme pour amema place ya moto kanga misu bien aimé soko kopusana meme ozwa esika pusana ozwa esika protocole aza mpona oyo ayeko na service na yo na libanda wana pusana mama ofandi na kiti na ndako même l'étranger papa ozotala biso lokola ozotala biso te nzambe ana posanga opesa nzambe nini mpo maboko no eza malamu opesa nzambe nini mpo yo otambolaka osimbi volant ozongata frein ozoko accéléré ozokende opesa nzambe nini. ndeko Rodrigue asala nini mpo aseretrouve na eta oyo bandaki papa ye mazosalisa biso elongo na papa Rodrigue lokola mwana na ye kotindika yo na présence ya nzambe tika osofela nzambe motema na yo koyebisa ye situation ozotraverse oba na nzambe odesevoir nga te otiki no mpe nga te parce que ozomona nga na eta oyo naza nango tosambela no de Jésus Nazareth.